Bandeko boyebaka ke pape nyonso aleka na mokili oyo akende voyage officiel te mais voyage privé na mbanza Congo. Boyebi yango ata akende voyage officiel na pays boye to na Angola akendeke na mbanza Congo voyage privé. Boyebi yango kobanda na bapapa kala okende na bapio okende na bao baleka okota na Jean Paul VI okiti na Jean Paul II oye na ba Ratzinger oye na oyo tozane lelo oyo bango tu tanka komi pape bakende voyage privé na mbanza Congo. Bandeko boyebi ke Véronique na télévision eza pe na TikTok ya France eleki na ba télévision française alobi économiquement parlant fo babanda ebongi civiliser encore Afrique. Boka kiango no. Bandeko boyebi peke likamba kore civiliser Afrique se banda e banda na Congo Zaïre. Ezande stoppé na manœuvre président ou akomi lelo kombo na ye Félix Tshisekedi. Tango yene na comité politique to eleki banda Mobutu akende ezalaki recivilisation ya Congo Zaïre. Ti sikoyo ezo continue mais problème nde président sikoyo nde atie bakal na ba maison Schengen elongwe ezongi ba ambassade moko moko neti na ba pays civilisé. Bandeko boyebi ke mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko boyebi ke na planète oyoyo bato ebele bakomi mitema mabe po système moko boye kelke bato motunde bazo manipule to bomonaka ke o bato na bato balingani te o bato balingaka biso te o batakoto balingaka biso te. Boyebi ke bato oyo ba société secrète bango bazo contrôler grand partie ya humanité. Boyebango bandeko boyebi ke baloba Afrique eza lokola munduki mokolo Congo eloko oyo babetaka gatchet wana babendaka
lokola Afrika ya lokola munduki gachet wana ezaka na Congo mokolo ka Congo Zaïre ekoningana mbala moko Afrique nyonso eningani boyeba yango boyebi peke civilisation oyo eza na Zaïre civilisation deuxième pays oyo yo fo ezala recivilisé eza Congo Brazzaville boyeba yango eza bongo se banda eza te bazozwa ide babanda se banda me balobaka te soko tie tembe kalikile yo moko soki balingi barecivilize mboka moko na Afrique ekozala ndenge nini bakolongola président te bakosala ndenge nini exactement ndenge basalaka na Zaïre boyokaka bazaïrois balobaka nini balingi babalkanize mboka balingi bazwa biso en otage balingi babotola biso mabele mpo bayebi mboka ndenge ezokende te bayebi ndenge kosuka te bazala komona mpe normal bazwaka visa pai moko na maison Schengen sikoyo mpe bazokomprendre te ke président oyo aza sikoyo atie déjà barrage na recivilisation wana bazoyeba même pas bazoyeba pe te ke bazosala tout peuple amonaka makambo aretournaka contre mokonzi ya mboka mpo nzela efungama lisusu bazomona yango te na Congo makambo wana eza te Brazzaville me bayebi méthode bakokosala bokambo te basombi 12 000 hectares ya nini ya mabele na Congo Brazzaville balouwe bektare ya moke na Angola terre agricole bocomprendre bozala mayele baportike bakoma kokende kosala mingi na Angola bavillage ebele na Portugal okomona village mobimba bato baza susu te okomona na ekole professeur aza ye moko bana classe mibale professeur mosusu bana classe baza te fo sikoyo akende terre na village mosusu na mokolo lelo na Portugal sopo tuni bango baza api eza nango ya kobomba te bakei Angola sopo beti na internet na YouTube okomona mpe baportike bazoloba naye kosala na Angola mpo salaire eza bien bazofutanga bien makambo mabe mosusu nde nazomona internet eza cher eloko bo eza cher mais ça va na salaire baofutanga 5 000 € ezali bien nazokofuta ndako ata biloko eza cher nazotika na économie babrésilien mpe balali te na babrésilien na ngonga oyo Angola aza au moins na 3 millions ndenge nalandaki na télévision ya TPA ya Angola bapeuple brésilien na Angola bazali plus de 3 millions bomonaka bango te botiaka te
bomona ka ba Zaïrois ba Congolais na comprendre bobanga te recivilisation et salamaka na Côte d'Ivoire pe salama bien sûr mais ça na bateau bazo tcha ba barrage bandeko boyebi ke bozo banga bozo raisonner te makambo nazoloba kota na internet Google kota na YouTube na ba télévision européen et puis na français okozoba information makambo nazoloba eyali onga na monaka na o nalandaka na o natangaka ata nazazoba natangaka natanga pe ba livre na somba natangaka liboso na mesana na ba livre ya kotalaka bakwaku bafoto Mobutu bomi Léopard à partir ya wana ntango na ya poto na komaki kotanga siko ba livre ezanga foto liboso mpo na kose vante poso namoni mwana asi na nga livre sans photo nga mpe nazwi mpo nalakisi nga mpe na ya mayele mezoba bandeko boyebi ke kaka semaine eleki baamerikain balobaki bapeuple na bango babima na Bélarussie mpe na Russie batika mabele bazala deja pa na bango boyebi no donc ndenge nazoloba boye ambassadeur si balobaki nakanisa baamerikain basi babimi na Bélarussie na Russie boyebi yango no so bazobimisa bato na bango eza na ntina no elakisi nini mpo mikolo mpe eleki tomoni likambo moko esalami bomoni yango bino tu oyo nano esalama te na Russie Ukraine asali donc makambo ebele ezoya bocomprendre bandeko boyebi ke mikolo bazolakisa biso bavideo ya baextraterrestre na YouTube na batelevizio na batémoignage me boyebi ke mituka ko bazolakisa biso na modele oyo baolakisa biso bazalaka ezaka modele oyo totala baextraterrestre na bafilme ça fait déjà plus de 40 ans boyebi ya donc balakisi biso bilongi ya sika te na forme bazalaka on dirait kaka bazolakisa biso filme akala boyebi ntina nga mpe nayebi te nasi nalobi na bino mokili oyo eza contrôlé na service ya ba société secrète mpe na société wana oyo babengi boyebi nkombo nango no franc-maçon boyebi ti bango mo batiaka témoignage bobeta na YouTube na Google surtout bobeta YouTube mpo wana ya bavideo bazoloba bango mo bazoloba bapondaka bato oyo baokota kuna bolanda témoignage ya Tony Cruz no acteur ya filme po akota na basociété secrète wana bolanda bapona ye kopona bolanda baloba na ye mwasi oyo akotika na oyo akobala bapesa ye bolanda no bolanda bapesa ye na ndako moko baza na site moko bato mpe bayebaka na bango te me site mobimba bato tu bavandaka kuna baza bato ya société secrète wana
saneti yo ke vanda na nini cité du fleuve to na cité Salongo sikona bavoisin ke kuta kuna yo yebaka te bokutanaka mpe te quelque part ndenge mpo ozalaka na société secrète omonaka mpe bilongi na bango te mais leader oyo ateyaka yo oyo akipaka makambo no alobi bango tu wana bandeko na yo bango tu na oyo aza chef ala mbila na oyo azali mokonzi armé na oyo amemelaka mokonzi ya mboka diplôme bango tu balia na mikonzi ya mboka boye bazali mais toujours balobaka te aloba mpe te apase vie na ye na maboko na bango komata na ye tu na maboko na bango ntango kaka longwe bomoni sor na ye no kokota eza difficile kolongwe eza facile basoko longwe esili mpo na yo bandeko soki nakolobela yango mpo bana Congo Brazzaville bayoki bien Afrique eza lokola munduki gadget wana ezalaka na Zaïre bisika ezalaka na Zaïre botala bien na Matadi no so mpe botali bien ekangami na kabina no so batia yango sikoyo so botia yango munduki odesine me kodesine nano Afrique toluka bisika mo badesine na Afrique sikoyo desine gadget wana eloko babetaka ya po tire me kodesine yango na modele ya Afrique ndenge eza monene okomona ekokota Angola ekokota Zaïre ekota Congo Brazzaville 3 mboka wana ekozalaka na Zaïre te me kaka kodesine mpo soko desine yango mpo na Zaïre apamba ekobima moke ekomonana te ekosimba te mpo Afrika ezala lokola munduki mpo kaka esimba elakisaki ekomi mpe ya munduki eza mpe na gadget nango donc faut toucher Angola faut toucher Congo Zaïre faut toucher Congo Brazzaville bo rappelaki nalobi na bino bo vérifier na internet bokomona yango chaque pape bande église catholique ebanda ntango bapape babengami bapape bavoyage ebandi wana bakende voyage privé na mbanza Congo par là nazoloba nini tout d'abord eloko wana eza na territoire ya bakongo do soko okomisi Afrique munduki okotia gadget wana na territoire ya bakongo parce que ekozwa 3 pays pe 3 pays wana territoire ya bakongo pourquoi nalobeli bakongo mpo nalobi bapape bakendeke na mbanza Congo bokanisa teke pouvoir nyonso bamemango nde boyokaka bamema na bikeko ezalaki na ba Congo Zaïre Angola Brazzaville bamema me bamema pouvoir nyonso te pouvoir oyo Nzambe ezali soki oke na Benin obondeli banganga wana bayebisa yo baloba no pouvoir ya makasi eza wapi na Benin to na Inde
ata soki na Lagos otuni ba Nigérien banganga tu bakoloba na yo eza na Congo. Botango bango balobaka Congo batiaka Zaire te. Batiaka Angola, batiaka Congo Brazzaville, mais batangaka mingi Zaire. Po Zaire eza na pouvoir makasi. Donc bata pouvoir baza makasi mingi kuna. Pe Zaire yango mutu soko tangi yango bamboka na mosusu pe botiango ka. Poko kotambola partout awa ozotuna mwana mundele Angola eza na difficulté pa yeba atatanga ba doctorat. Soko lobi Congo Zaire a comprendre. Surtout so lobi Zaire a comprendre na tango kala. Siko so lobi Congo akutuna démocratique po wana mosusu automatique eyebana. Bazwa ngo neti Congo moko. Peza bongo. Do territoire wana ya ba Congo sacré na ninga osakana te. O matali kolo kitana se pouvoir eza na territoire ya ba Congo incomparable na mondo yo. Yango wana tozongi lisusu. Na Angola baluese terre agricole baluese na territoire ya ba Congo te. Sur et certain bayebaki ba Congo bako révolter o luese territoire na bango na ba Ugandais. Bandeko eza na internet boke na télévision na biso ya Angola TPA bokomonango. Video na pe basali yango sikoyo na 8e mois. Ba Ugandais bazo louer territoire agricole babanda ko louer yango déjà aneleki bakuni déjà kelike matungulu na biloko eboti. Mais ali ya ko louer à location pe surveiller pe partager ba marchandise wana. Donc gouvernement Angola atie bango liso likolo liso te me liso likolo nzoto mobimba tina kata libomo. Territoire ba Congo baluese atandambu te. Parce que histoire ba Congo na Angola ba Congo Angola même yazai mais Angola ba protéger territoire makasi. Ba métis obomonaka lelo na ya ba Congo biso mutoboti bango to ba papa na biso. Ba koko na biso loba fo violer pe mingi ba suicida. Ngamo na betelek bino di solo no. Koko nanga papa ya mama nanga aza métis. Do yango mama nanga expliquera makambu bien te. Expliquera famille bien te. Yango pe banana botama tina kola na yoka ya lobaki Congo te. Mbali boso na yoka ya lobaka ki Congo na Angola. Pazolo bango koleka ba Congo na Angola na vitesse akosakana te na telema na taliye na kanisi nga mopaya na kuti 2 personnes. Heureusement pe bato musu batiaka te mama nanga po toza différence ya 15 ans. Donc ozaniti grande sœur ou bien copine. Mikolo paza na Kinshasa na ndimita kolobaki Congo. Bata Kinshasa pe bayebi te akolobaki Congo. Donc na mboka ba Congo na Angola ba métis basé belé na Angola. Mais na nord
na nord bamétis babotami o biso toboti na bapapa na biso me bakoko na biso rien o babota baviola miso bamiboma miso babanda kokima kobombama na bafrontière entre Zaïre na Angola côté bomonaka bamabanga o batia na l'histoire Angola bakave moko ya kobombama côté baoka ebombama. Donc yango wana na histoire ya bakongo mingi bakufa mpona kaka kobota métis te koblala nekolo mosusu te. Histoire wana ezalaka ti lelo mpe bobosana te bakongo ya Angola baza mingi na armée parce que baokanga bango mpe ya trop mpona ruske nde banokanga partout alors do baza ebele baza mpe na baposte minene baza mpe na mbongo donc faut koraisonne 30 000 fois mpona kokende koluwe se koteka kutu kokosolana na yo te komeka kokosola te ata kosukosu ye ndenge ni kanga kaka atotiaki tumbaku kanga kaka kosukosu ne mikobima te de lowe so mabele Uganda lowe mabele non. Ata bozomona bakongo ya Angola na poto bolobi tala yumo tala mbendre boloba oboloba mukongo atikala kozala yuma te mbendre te do yango wana baoluwe te siko bokoloba koma na Brazzaville territoire ya bakongo baluwe kutu te bateki bolandi bien nalobeli bino basociété secrète nalobeli bino franc-maçon siko papa Denis bomona ye tata na video bomona ye te boyebi grade akomi nango mpo basociété secret wana na chaque pays mpe batiaka leader siko na kati Afrique na ndimi te batia chaque pays c'est possible batia par Afrique centrale na leader na bango Afrique de l'Est na leader na bango Afrique de l'Ouest na leader Afrique australe na leader c'est possible nayebi te mpo na ye makambo na bango te sikoso ye mbuta polo na muta Denis bazali intégré na basociété wana bandeko biso toa banani deva bango bandeko na biso bakongo na Brazzaville baza banani deva bango barwandais bandeko na biso ba banani deva bango ata bino moko boluka nga na koloba te siko bakongo ya Brazzaville pourquoi bakodefendre te parce que entre biso bakongo tozali pe na makambo na biso toyokanaka te ermo toyokani ermo toyokani te toza pe na division wana ezali basala mpona kodivize biso première enie wana eyebani me bakongo mosusu bamonaka neti eyakaka bongo entre bakongo moto bakreaki yango te batraître ya bakongo batraître siko a partir ya wana kote bateki ya bakongo ya Brazzaville balari ba capable baloba yana kote na biso te to baza capable baloba
eza côté na biso mais tokosala nini bato Pointe Noire bakotela biso te d'avance bango bakuti bakongo te mais baba Congo ndenge ezalaka na Zaire non moto Bandundu fo yebisaka tout le temps oza Congo. Sima bapoliticien na bato mosusu bakoya na langage ya kodivize botala moto Bandundu abali Congo euta wapi Congo abali Congo. Donc baje ya bongo edivisaka Congo neti mikolo na omona TikTok mboka mobimba lokola Congo fufu ezalaka mibale fufu Congo na fufu Bandundu bazolo bateke ya Congo ya Congo na ya bato Bandundu non eza fufu moko ya Congo siko Congo o bazali na bazai bango bana modela fufu musoso ba o bazali Congo na Bandundu bazana modela fufu musoso. Mobutu ye ayeba gocha ekolo ne sika nango ekolo na kombo nango sima nango asangisa batu alongola tribalisme. Do Mobutu ayebaki ebele asalaki pe ebele bandeko Congolais Brazzaville bazwa makambo maseki te. Entre-temps Congo Zaire Congo Angola bino tubocha misu pe na territoire wana ya 12,000 hectares bateki na territoire Congo avant bekolo mususu bandeko na biso ya pays moko ya mboka moko baya koede biso po soki mabele wana bateki bato ya liboso bakobundelango Congo po ekodétruire ekotia mobulu na Congo ekotia mobulu pe na pays o nazotanga Angola Zaire Congo Brazzaville Gabon kutu mobulu pe sue bandi bokanisa peteke eza na bénéfice ya Rwanda bokanisa pete eza na bénéfice ya Uganda wana otozomona siko po bana kimia bazobongisa mboka bazotonga baminda partout wana ezaka déguisement bénéficiaire baza bato mosusu Libye ezala batonga Libye ezala kitoko lelo ekoma mabe Irak ekoma mabe bokoko tonga ndengi tu eza nango ya déguisement bakoko bomango na minute bozongi ndenge bozalaki to eleki kutu ndenge bozalaki sikoyo bino pe bozo envier Rwanda pour bénéficier comme na minda partout bien sûr toza nango besoin mais c'est le quoi très important et le quoi très important mabele o eza likola mabele te mabele na o eza na sa mabele na puissance spirituelle o eza wana yango nde eza très important bandeko yangola na bani toujours na Congo pour territoire bandeko ya Zaire Bandundu Zaire na lobi toujours ba territoire ya Congo Congo Brazzaville bazaka teti mais soki Congo Brazzaville basengi aide ata baza parti mwa muke basengi aide
pona ko benga na bato wana mabele o etekami en tout cas soki moyen ezali to hésiter te to kende ko ete ba récupérer mabele na bango o bateki na bato ba société secrète simanango soki entre biso tokoswana lisusu tokoswana kaka mais oyo ezali mabele puissance spirituelle na ba oyo na kati ya mabele bandeko basera Mobutu tango basalaki pont maréchal bachinois basengaki nini na Mobutu po basala autoroute Matadi Kinshasa basengaki nini kaka mabele oyo eza likolo do tango bando bongisa nzela mabele kako bazotimona wana bazovuza basalaka nzela bakotya yango na bakaminio ekotaka na bato eyaka poto eyaka na Chine basengaki kaka mabele bandeko ebele ti lelo bandimaka te surtout bapropre bakongo ke pétrole eza kaka na mai te eza na mabele nyonso ya bakongo wana pétrole ezali or ezali mais lokola na balivre ya mindele bakomaki yango te bokondima te bokotiaka te mais bokanga yango bolobelaka mpe bana bino bokoyoka un jour o moto moko aza koleka kuna amoni or mpe ezali kote oyo emonana kala si baleka si batala si bamona mpe ezali et puis puissance spirituelle ya kosakana te ya kosakana te ya kosakana te bondimela ngai nga papa robo nakozwa bino ta mingi te d'avance nazwi ta mingi te nasukisi awa ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.